Capage TV. Capage TV. Maman tango adopté un pouvoir na moi. Il passe dans Azali. OK. Tango maman moi si. Tango maman adopté un pouvoir na moi. Na pesa kaka singai foko somba 4 tabac. Ba gorge bango ba kingo. Na pesa ki saki moko amungwa 5 makazu na 5 damja na 20. Pona mboka Elia bankumu nyonso ya mboka otobenga ba homme sage ba recevoir biloko ona yeli bango nde babwakeli ngai soyi mbala misato na mbunzo na ngai kolala na ngai na butu c'est l'endroit où babisimbi ya maza bako recevoir nga babisimbi ya maza eza ba entité oyo baza na kati ya mai parce que même bouteille on a kati nango eza pe na ba entité nango mai nyonso monaka eza na babisimbi oyo basimbaka mai pe baza na solution oyo bapesaka bato sur le plan physique. So meli et peut si moi effet moko boye. So que peut so la maille et peut so effet moko boye. Alors ce que puissance ya pouvoir o ya maille na recevoir. Bankulu ba ko introduire ngai lo lenga ko mona makamu sur le plan spirituel. Capage TV. So moi yo azangi étoile makamu ya tambola te. To ko zo étoile la moto et trengale ça le ko moko te. Même il y a moto di bo moto chakata moi na yo. Moi no étoile ne zongi. Bato musu batambo na mokili azaki vovo to be mbo ba bivovolo. Capage TV. Énergie à moto et na puissance ya protection. Comment? Et na puissance ya protection parce que tant on va protéger yo et c'est comme moto ezali moyen il le moko ya kotakina ngo ezate. C'est ça qu'on appelle la lumière. Alors, il y a plusieurs gens, quand on sait les protections énergie en moto, automatiquement, à ta moto, nous sommes attaque, menace, nous sommes et tenir des points. C'est ça que nous avons été. Protection est important dans la vie actuelle à moto, dans la vie réelle à moto. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebélé en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Ozo lukabiso wapi, bo lukabiso musika te. Ozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamou, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pena numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima la muboya mobondo ekeyo. Bana nzambe na eko betela bino lisolo ya kitoko ya esengo balobi tant que tozo respirer topesa nzambe merci tokumisaka ye na tango nyonso po yende azali maître ya temps pe ya circonstance. Naeli bino Mama Julie Doris. Mama Julie Doris aza moyembi kati na nkolo. Aeli biso maxi single. Oyo kala mingi te bokomona nyonso ezala ba concert, ezala ba présentation. Mais na minute oyo na ba plateforme nyonso ateli biso asifiwe, ateli biso son du mois, ateli biso bijou ya motema. Bana na nzambe. En tout cas, banzembu wana ezali na réseaux sociaux, ezali na YouTube na ye, soko obikaka Julie Doris obeti okomona banzembu nyonso kobima. Soko ke na TikTok Julie Doris kaka banzembu nyonso kobima. Nga mama Capage na ko senga na bido biso nyonso kati na lingomba to s'abonner massivement to yoka banzembu po to encourager mosala na nzambe ekende liboso. Mama Julie Doris bana na nzambe ya bangoyo baeli yo force
to s'abonner massivement ezala na chaîne YouTube na ye ezala na ba réseau na ye to yoka ba nzembo e kozanga te ko zongisa lokumu epa nzambe. Maman Julie Doris ye wana na présenter bino bana na nzambe to chaye poa et puis nzambe akozwa lokumu. Ngangwe kokie bwana banana bato bako yebisa papa olobaki sala bwana ngongwe kokie bwana. C'est la balandi nyonso ya Kapache télévision namoni bo sepeli déjà boza na kati ya ko sepela lelo fumu mpaka aye na marmite rouge marmite spirituelle to ebité lelo e ko produire nini eza na besoin ya nini esalaka nini ayeli biso pe makolongulu lisusu na ebité connexion na ba koko ye monga bango ba entité et là télécharger to ebité la chef coutumier ya mboka ni na chef coutumier ya mboka Sibiti eza na sud de Brazzaville nazali chef ya contrôler mboka mobimba wana na recevoir pouvoir qui chef coutumier et pas maman aboti biso maman la mo lokombo et nous tapesa biso nguya ya kozwa succession et contrôle ya monde ya ba ancêtre monde zaki mutakota kate mutamona kate mais yoka nous besoin na kati ya monde wana nous opportunité ya go s'intégrer puis ya kokota bato pour que bato ba recevoir solution c'est ça. pesa mbote na baonya so ni balanda biso na pesi mbote na monde entier mobimba na pesi mbote ba maman na Château Rouge parce que mikolo yo bino nde bo aussi bangai ba maman Château Rouge ba mère na biso nyon sûrement ya Londres bo sala ka neto yo kana na bino bo yaka bo partager et ko ça énormément très bien et bo santé bo s'abonner vraiment na Kapache télévision pour continuer de s'abonner bien sûr 200 et quelques mille mais toujours au sein et se multiplier tout ça. Maman Château Rouge, maman Mireille n'a pas sur moté. Pour n'a pas moté mais abaki n'a pas ça moté. Mais n'a pas ça moté. Oui, na Château Rouge. La mère, sa mère n'a na simela ramakambo. Na Château Rouge. Maman Mireille. Amona pe mamakambo. Amona pe mamakambo ya baki na bo senga so ko bata mate. Batu baseka kingai. Mais comme yozo sala musala molimo kende pesa ka ngambote na émission nyonso koleka. Oza na bo senga ki atu na motuna aya na kolagisa ina ateka na Château Rouge. Osimba pe batali kelemba. Bali kelemba. Bali kelemba pe comment la bandege belé. Li kelemba ya mbongo to li kelemba ya oui ebela ba maman li kelemba belé pe to simba ka bango. Mais eza se bazara mingi sur le plan ya ba énergie terrestre. Ndenge. Ba énergie terrestre eza énergie oyo et se dépendra souvent sur le plan ya ba bien matériel. OK. Yango neza côté énergie terrestre. Parce que ton énergie et se dépendra sur le plan il y a ba énergie na eza pour la protection. Donc chaque énergie a une habilité à évoluer dans autre modo. Chaque partie il y a porte spiritualité et une habilité et compétence dans la vie à moto. C'est ça. Ndenge lobi maman muta article la kayo passation de pouvoir on sala ma ndenge. Passation de pouvoir na sala na mai. Na kati ya libomote. Ngana botamaki déjà na ser mokili mama il tengunza mama azalaki ko salisa bato pouvoir na ye azwaki yango epa ya mama na bango donc koko na biso ndezaki mbikudi abaki ko bikola ko mona ba ko voyancer ko délivrer bato koko va kufa comme eza pouvoir o eza familial aye ko adopter mama parce que son ngai ya pouvoir comme naza nzuzi na lipasa OK mama tango adopté nga pouvoir na moi lipasa nga zali OK tango mama mwasi tango mama adopté nga pouvoir na moi na pesa kaka singai foko somba 4 taba ba gorge bango bakingo na pesa ki saki moko ya mungwa 5 makazu na 5 damja na 20 pona mboka Elia bankumu nyonso ya mboka otobenga ba homme sage ba recevoir biloko ona yeli bango nde babwakeli ngai soyi mbala misato na mbunzo na ngai kolala na ngai na butu c'est l'endroit où babisimbi ya maza bako recevoir nga babisimbi ya maza eza ba entité oyo baza na kati ya mai
parce que même bouteille on a kati nango eza pe na ba entité nango mai nyonso monaka eza na ba bisimbi o basimbaka mai pe baza na solution o bapesaka bato sur le plan physique so meli et pe si mo effet moko boye soki pe ko sokola mai et pe ko pe so effet moko boye alors que puissance ya pouvoir o ya mai na recevoir bankulu ba ko introduire ngai lo lenga ko mona makamu sur le plan spirituel. OK. Parce que tant qu'on a ba pouvoir, il y a ba génie en mai, autre bengi bisimbi bemaza, ba sirène. Ba zoma koker o lagisanga lo lenge, ya ko délivrer ba beauté même ya basi. Ya ko délivrer ba beauté même ya basi o ba mona ka ke flou liboso na ye. Molili kaka ma besoin foliété. Et si ka o ba pesa nga sko ouverture. Ya mona parmi ba rituel nga na salaka, mai ezanga ka te pa client ngai. Pour permettre biso, maman c'est tout ça là, bah quoi qu'on a biso, bah aussi on a biso mai. OK. Parce que nous avons 4 éléments de la nature dans la vie ou dans le monde. 4 éléments de la nature. Dans 4 nature, et ça en réalité, où c'est passé dans 4 éléments de la nature, on a mai, on a moto, ma belé, pe mon pépé. C'est ça que on a gabandé dans la France, dans la République démocratique du Congo, ou dans la Brazza. Nazu makoki européen solution parce que si kazali ma belé zali ma ezali sauf que on respecter comment on se communiquer na ba énergie wana pour que ba énergie wana ba se paraître et pas na yo na osenga et pas na bango. Alors plusieurs gens bazana incapacité ya ko mettre batou en communication sur le plan ya nature, sur le plan ya ba énergie réelle. OK. To ba ya ba énergie spirituelle. Donc, il faut permettre à Bicho que il faut azoma koki, se consulter soit na élémentaire, ou ça y a ma finance. Parce que on se va consulter à Bicho sur le plan ya financement, tout ça il y a énergie élémentaire. On va consulter Bicho sur le plan, il y a musique, tout ça il y a souvent énergie, il y a mon pépé vent. OK. Il y a mon ministère, on a une puissance. Il y a énergie avant, il y a mon pépé. Il y a pouvoir à ma casse. Alors, donc, insister, il faut à ma coquille se récarner. Dans la puissance, il y a ministère qui la plupart des concerts au Kenya, il y a fait, il y a nani, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, artificiel, il m'a dit le système, signifie, qu'on se récarner. Na ba puissance et ba pouvoir au bango ba salé là. OK, zara bongo. Ezara lo lingi wana. Alors, énergie en moto, il y a la puissance et la protection. Comment? Il y a la puissance et la protection parce que tant on va protéger yo et c'est comme moto ezali moyen il le moko ya kotaki nango ezati. C'est ça qu'on appelle la lumière. Alors, il y a plusieurs gens tant on sait les protections énergie en moto. Automatiquement, à ta montre, nous sommes attaque, menace, nous sommes et tenir des points. C'est ça que nous avons souhaité. Protection est important dans la vie actuelle, dans la vie réelle. Tant qu'on a une protection dans le monde, sachez-le mieux. Au comment monter mon donc, dans l'esprit. Parce que il y a plusieurs esprits qui là. Bah esprit au recycler là, bah esprit au musu bah énergie moko positive, il y a des esprits sur bah recycler là, il y a énergie moko négative. Donc autant moi fatigue n'a pas manqué. C'est que esprit na yo, il faut épais mandesima au gozo na assiette na yo. Alors pour les gens bah recevoir solution sur le pas énergie, il faut qu'on respecte bah normes, il y a bah règles spirituelles na biso autre que conduire yo. C'est ça. Bon, respecter ma norme spirituelle. Et ça dépend, il y a des séances ou ça dépend, il y a des demandes. Chaque demande, ils ont un bikila nango. Chaque demande, ils ont un principe nango. Chaque demande, ils ont une fonctionnalité nango. Chaque demande ou chaque dossier, ils ont le lenge à cause de la nango. Ce que vous avez conseillé la nango, c'est l'endroit où on a babela comme maboma. Mais vous ça va pas bikila makasi. Non, bikila makasi, on appelle ça bikila té. Moi, je suis un simple représentant. D'autant que ça la. Non, c'est l'appellation. Bango moko bilima bakoya répondre yo. Mais je me suis senti masungi, to bela ta esprit moko na mir. Oh, yo bela masungi.
Mais quand c'est dans ma sunga parce que ça veut dire que belle esprit à séparer très le banamira au goboya. Non, boy, ma casse. On a la puissance on a que tant on y est pas dans ngai. Non, mais ça tata mon qui me appelle ça biso nguya, il y a on histoire ko ça là. Même yo besoin ba pouvoir mystique na yo. On zamba chakati na tamu sulu tant on est ko kité ya ko ça là yango. Mais par exemple tant on est au kokapé au bon ça ba pouvoir mystique yo. Motonyo sur mon kilo ça mystique. OK. Motonyo sur mon kilo ça na pouvoir. Azana makokia au ça là. Père au ça là yango. Mais qui va vous conduire? Maintenant, orienté pour recevoir le vrai pouvoir. Nous sommes orientés pour recevoir le vrai mystère. Il y a plusieurs maquionistes dans l'église, dans la spiritualité. Parce que va comprendre que les Congolais, les Bantous, les Africains, sur le plan international ou sur le plan national, ils souffrent dans le cas. Mais dans ce monde, dans la vie, dans le monde entier, pour que dans la réalité, dans la sincérité, il y a vraie spiritualité. Il faut que tu aies d'abord une fausse spiritualité. Après, il faut vrai. Comment est-ce que la dimension comprendre, on appelle ça un enseignement réel. On appelle ça un enseignement non réel. On appelle ça un enseignement pas péché, quand il y a péché naïe. Si on a péché naïe, et comme un moussous. Alors, dans le texte, ça va être enseignement, nous sommes dans la télévision, dans les médias, n'est un vrai enseignement. Donc, il faut bazala pour que le vrai est vrai. Il faut le vrai bazala pour que le faux est vrai. Ce qu'il faut exactement dans mon c'est que le vrai peut vous arrêter. OK. Alors, tous les miracles que nous faisons, on a ça. Dans ce consultera na bakoko oyangai. Motomo talo ba ete asaka miracle on a ba esprit voleur non. Nous avons des esprits auto-guidaka, oba kendaka na ba cimetière, oba kendaka na ba ndako, o ezake, ezana ba richesse. Bake recevoir. Pour que permettre négoce la solution. Son moi là ça une étoile, ma caméra est amolate. Donc une étoile la moto est tringalé ça le mon côté. Même il y a moto di bon moto chakata moi na yo. Moi na étoile nezongi. Bato musu batambola bazanga makambo te. Bato musu batambola na mokili azaki vovo to bien bon ba bivovolo. Nous avons un simple enveloppe. Non, il y a bango ndengeni. Okoye bango par rapport ya fonctionnalité n'engota na mokili. Vous allez voir qu'il a recevoir musala malamu. Comme un simple enveloppe, à mon bébé c'est si comme musala yemoko. OK. Aussi esika moko ba engager yo, mais yo moko kaka esika mon bébé c'est yango. Parce que un simple enveloppe vous avez ba valeur et makambo ko sala. Donc faut mieux ba oyo zali, ne ko permettre yo o se sécuriser yo moko. Avant de sécuriser yo, les ayo moko mi sécuriser. Avant pour une relation spirituelle, il faut yeba que oyo ngana sala na vie na ngai ne permettra na comme na niveau on a comme nango. So ba tuna Congo tout le monde entier, ba bossa na facilement. O bango ba sala, o bango ba zali. Il faut que yeba de soi-même. Qui êtes-vous? Asa mokilo. Mission nous ani na kata mokilo. Nzambe ni na conduire na kata mokilo e sala. Il faut comprendre des choses avant de réaliser yango. Parce que si vous allez koyeba, mais si vous allez koyeba yango te. Avant de se orienter, il faut aller autant dans les normes spirituelles et des principes et la crainte sur la spiritualité. OK. Donc makambo limo ba affronter yango, pe ba embrasser yango. Si vous avez peur d'affronter ma spiritualité, sachez bien que au comme on a un problème moko eboye la yo, très mystique. Ba prendre mon gars, oh ngane comme ngai. Comme à niveau de dimension moko, ba boyi ba yo pour affaiblir l'énergie na yo, pour na exploit to projet oyo sala, est-ce que le suko salama. Mécanisme nini oyo on t'a OK au sala pour na ko battre la richesse na et puis pour na ko entretenir marmite ya mystique. Sur le plan richesse financièrement spirituelle ou richesse moko physique. Richesse non spirituelle. Sur le plan richesse spirituelle, nous tous, nous avons des banques dans le monde invisible. Dans le biso, nous avons des clans ancestrales. Dans le clan ancestral, nous avons un pouvoir divin. Nous avons un pouvoir caché, la famille ezali. Alors, le pouvoir caché, on a une richesse belle et se caler dans le monde invisible. So, pour qu'on recevoir et qu'on permette aux gens la richesse. OK.
C'est ça que je dis, travailler la spiritualité, tant qu'on a bateau basé dans ma coquille. Quand vous êtes un commerçant, au Seigneur, ouverture à votre commerce, évolution, et qui est très bien. Vous allez voir que l'évolution, vous allez très bien pour ma camunayo, et c'est passé très calmement. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui, mais évolution, est et que freiner ma camunaye. Nous avons la capacité de faire la porte, et freiner pour recevoir mon plus que Oyo recevoir que c'est un mokile. Pour batebele bazala pe bon ba commerçant ba to azaki na mo kodia na ye mais akoya azaki na mo entreprise na ye akoya azaki na mo makamu na ye azaki côté kame akoya soki okuei akoma zonga parter mingi to yoka ngo na koma muta moto nazaki na miba nazaki boyebo ese bato wana pe ba problème nini c'est pas ça ka na bandeko na biso ya ba kongomani ouais to ya diaspora bazela ka makambo ko ela bango nesi ba koluka solution spirituelle. Ils ont bien makasi. Si vous avez un prophète, vous avez un pasteur, ou un enseignant la spiritualité, si vous voyez qu'ils ont éteindre, qu'il est né à l'action de là. Mais il y a des secrets, monsieur prophète, on a à côté de ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour sécuriser votre bien, ton budget? Moi, d'abord, ils sont spirituels. Moi, vous allez mon limo, ils ont une énergie, mon corps, puissant. Sans une bonne et une ambiance. Sozi mbongo yoti no changement de vie. Sozi mbongo esengo ba voyage. Sozi mbongo ekosengo bala. Nyoso mbongo esengaka ezara ya ba énergie terrestre. Parce que pour nous sécuriser richesse au misui là qui avant. Il faut ça sa protection spirituelle. Otobengaka nkakutuni ya kimpeve. Signifie au sécuriser richesse na yo. Au sécuriser, va faire non sur le plan spirituel. Contre l'énergie négative et se relier sur le cas de vie. Parce que, esprit va faire ça. On peut faire esprit va boto là. C'est un peu ça là. Non, on a ça là. Pour tout le monde a bilo musu soa bo pesa ki mutu. C'est que bien ça na bébé qui la manque. Ce qui va pesa sur yango. Faut pas conduire on ninga ko sécuriser yango. OK. Faut pas conduire on ninga ko ya ko utiliser yango. Faut pas conduire le ligne au bon servir au bateau. Au moment où patron est belé dans ndako na ye, azana mongo belé, mais so ke boyo apia ko mbongo te. C'est que yona ye énergie na mbale ba na te. OK. Yona makamna bino mbale e ba na te. Alors tu so peso ba pesi mbongo mutu kolombo wana équipe ozongele retu. Ezala rapé. Et ya ka se connaît go faiblir. OK. Ya go faiblir ba exploit na ye. Surtout ming ba financement spirituel. Alors ba financement spirituel aux yeux ngo to conduire yo exemple au sein demande de portefeuille divine. Ils doivent produire 5 000 € chaque semaine. On a servaka 5 000 €. 5 000 € ou 5 000 $ ou 2 500 $ et servir par semaine. Chaque semaine, ils vont servir 4 fois. Mais nous avons besoin, il faut servir offrande divine dans nos ancêtres. Offrande divine, c'est ça qui signe tout le longo. Qui signe tout le mécanisme au sans abri. Aucun n'est pas orphelinat. Aucun n'est pas ici au batuba, bazana ba difficulté. Ba merci na bango nyonso et les conditions à portefeuille na yo. Et sécuriser parce que mon nom est amola. Et servi bolam. Et servi bolam. Ya to mona batu musuba koma bongo. Ya mona batu musuba koma. ONG, biloko boy tout ça. Ya ngone ba portefeuille esengaka, ya ngope ban code esengaka parce que to lingate que to pesa un code ya, pesa mo okangage. Eza mo fo etambola na batu nyonso. Capage TV. Capage TV.